ceux qui par exemple qui bakouf ba vivation na batobo monde wana toko condamner Marcelo so moni prophète azo sakola alobi je vois dans mon esprit c'est-à-dire les ensemble te muto ala kisaye a épargner nzambe badane le wana mon esprit voit. OK, Je vois dans mon esprit. OK, Je vois dans mon esprit. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit. il a son esprit à lui. Il a un problème dans Nzambe. Dis allô. Allô. Oui, bonjour papa. Papa, Ah oui, Zangaï, oui, ça vraiment Ngaï, papa journaliste. Bon libino papa. Oui, tata si pas au battre la machine de la Zamba Zolokumu. Papa, bobenga kingaï, problème na bino sa ki biso passe makasi. Na la kaki bino ke na rozana mosala nzambe moko leo na plateau et oyo akoki ko sakola en pleine émission pour na problème na bino o ngai na éviter so na koki ko passer bino ye. Un problème c'était papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prophète Richard Yeyo. Oui, shalom papa. Shalom. Papa, vous croyez à la prophétie? Croire à la prophétie, papa. Kombo ezali papa nan. Comment on a mis Georges? Bon, nalina bisayo. OK. Nzambe azoloba nanga bondela mingi parce que premièrement tango nazo so na yo automatiquement na moni croix et s'afficher likolo ya mutu na yo nzamba lebisanga boza na kati ya matanga na kati ya famille na bino bouti ko perdre noko na bino moko na niveau ya Congo central. Effectivement. Bon, nzambe azoyebisanga eloko moko il faut obonde la makasi na mono simbi bambongo na kati ya maboko ozo pesa plus de 4 ou 5 personnes à mon ozo ko charger bango na ba responsabilité. Moi c'est la machine de l'Éternel, le prophète Richard. Nzamba zebisanga nyuso ozo sala na vie na yo ezo simbate. Na mona outi ko bungisa na mono tinda kwa biloko, babilo moko tinda na niveau mboka bayela kota bangala. Na moni pirogue moko ya kozinda na nzela. Bilo no pesa ina kati. Dieu est en train de me dire que ezali moko ya l'esprit ozolandela mamuno ya bafaire que mbongo eza stabilité. Eza bongo. En tout cas, papa, c'est vraiment vrai. Parce que il y a 5 personnes qui ont parlé de la personne qui a engagé le programme tout bazou détruire là tout. Pour plus qu'on a des bijoux, plus soit bébé, plus soit bébé, c'est donc vraiment donc ils ont dérangé là tellement magasin et tout là qui Je suis le prophète de la machine de l'Éternel. Je ne blague pas avec la prophétie ni donc les katikota ki nzambe oyo abenganga na sambeli et tant nazoli na kata nzambe azobisanga il y a 30 jours quelques jours aussi namona 30 ou 31 jours eza na discussion moko outi ko sala outi ko discuter na mutu esukela kibino kutira la police mais nzamba webisanga sala keba mutu wana mutabakisi tango boswanaki na ye premier signe oyo monaki okoma koyoka mukusa na nzoto soki eza bongo te bisinga papa bongo te. En tout cas, papa, vous avez vraiment raison, est-ce que vous avez parce que mission nzamba pesa na ko dévoiler église code Christ papa dévoiler sauver bana nzambe la mission que Dieu m'a donnée si réellement Dieu t'a envoyé pour dévoiler 2023 nazaki empoisonné pour le quoi là betelo mo to je vous avais dit que Dieu m'a envoyé pour ça. Alors Dieu a mon prophète à Osaka que mon esprit m'a amené dans la prophétie à Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel l'esprit de l'Éternel, la main de l'Éternel est citée sur moi et l'esprit de l'Éternel m'a amené. Ils sont bien mouta koufi. Nana côté là été.
Non, non, sans toi, analyse na yo. Oui, c'est toi parce que na bima libanda makomi na nzambe. Allons-y. Ngai vraiment ndenge nazana otikala kana makomi. Wana eza babiloko ya ko fabriquer. Onde ba benga kama kiona ya prophétie. Mais vraie prophétie ainsi dit l'Éternel. Bible est un malheur aux faux pasteurs qui disent des choses que moi l'Éternel je n'ai pas dit. Aux faux prophètes. Bolo ba makambo nzambe na sani na lobité. Pesa malheur, combien de malheur pour ba pasteur dans le kuta ba même na Congo. Oui, bonjour Papa Nathan. Ah, bonjour Papa Langai. Boni bino. Oui, comment vous allez? Ouais, nzamba zo batela biso. Boni pe bino. Bino pe boza bien. Oui, le Seigneur est en train de nous faire grâce. Vraiment. Alors, comme je vous avais promis et comme je vous avais promis et que je serai en pleine émission, je serai sur le plateau avec l'un des serviteurs de Dieu à la personne du prophète Nimi Richard. Et maintenant, là, je suis au plateau. D'ailleurs, le prophète est là. Et je ne sais pas si vous pouvez donner votre nom et où vous êtes maintenant. Ok, c'est quelqu'un de très sûr? C'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète. Il n'est pas, je sais bien que vous avez été beaucoup blessé par les serviteurs de Dieu. Je le sais très bien.